ba fidèles téléspectateurs ya magazine Mbonda Ekolo boza na Kinshasa na Brazzaville ba diaspora boza kolanda magazine Mbonda Ekolo o ezali seul magazine d'actualité et pesa kabino ba information ya kitoko et kambami et pa ya yemoko le DG valable Alain Dewa. Mbonda Ekolo toza ko informer bino ketoko kisi une année de plus depuis 2022 kino mokolo ya lelo to comme na mois ya octobre toko kisi une année en tout cas. Merci na bino nyonso oyo bozala ki fidèle ya kolanda biso au cours ya une année oyo to pesi bino ba merci ebele pe bon continuer toujours na kosala biso confiance. To fongola édition na biso ya mokolo ya lelo na élément oyo boye ba que couverture santé universelle idéologie ya kitoko oyo ekosala que ba congolais bazwa ba soin ya kitoko pe na primoko ya muke to landa commentaire ya Alain Dewa. Donc le premier pilier de notre plan, c'est de l'amélioration de l'offre de soins, donc de ces éléments que je viens de vous donner. Le deuxième pilier, il est très important, c'est la protection financière. Ndeko ya Congo, boye bake gouvernement azaka kobunda ya koluka ndenge ni Congolais akoki bénéficier basoin ya kitoko. Bondi melanga ike na briefing oyo euti kosalema pour commettre en œuvre couverture santé universelle, ministère de santé est déjà kotongama na cadre du projet de développement local de 145 territoires P 200 millions de dollars américains est prévu na budget donc 42 millions de dollars pour la ville de Kinshasa pour soutenir ma solution santé universelle et la kitoko et surtout que permettre aux Congolais bazo basoin qualité na primo kwa muke ndenge mwana mboka Roger Kamba ministre de la santé publique hygiène et prévention Abeti Simbonda alobi que développement et santé P chef de l'État Félix Tshisekedi a compris qu'il y a depuis Azoka Manda naye que prise en charge sanitaire et sérieux ezala ya mutu nyonso. Na vision naye abanda ki masolo yango la catégorie ya ba personnes vulnérables donc ba maman pe ba bébé pour la prise en charge de ba maman nangonga ya kobota pe na ba bébé pendant un mois. Yango atuti tolo ya koloba likambo ya gratuité ya maternité. Abakisi ke République démocratique du Congo azana espérance et assez par rapport à ba pays africain. Na Congolais abotami et banike akoumela mingi te na vie lokola na ba pays misusu ya africain. Eza mingi ba nouveau nende bakufaka kaka na mbotama pe na ba mama oyo baza kobota 480 baza kokufa awa na RDC pe na 35 bébé oyo baza kobotama moko akufaka. Donc eza problème oka munene pour la santé publique. Yango esali que président de la République a décidé ko banana nous voilà pour kobatela bomo ya ba bébé ezande kitoko. Programme de gratuité à maternité na cadre de la couverture santé universelle et kozala implanté en 2024 na ba province misusu pour ne diminuer to ya kokufa ya bana na ba maman. La Congo central peine la Grand Bandundu peine la site ouest de la République démocratique du Congo. Ministre de la communication média mwana mboka Patrick Mouyaya yebeka kana même son sida collègue na ya santé a félicité vision Félix Tshisekedi du chef de l'État oyo adibi kosa mutu na katikati ya ba action na zela ya santé pour na ye couverture ya santé universelle pour le gouvernement ezali ko permettre na Congolais nyonso ya kokota na soins de santé ya qualité pe na ba prix moko ya muke awa esali boye tokosenga pe kaka na bino bakonzi bozala bato ya liboso pe ya kozwaka basoins médicaux awa mpona kopesa peuple ba confiance ya mingi masolo ya o laki kozwa basante na poto surtout soki oyibi mbongo ya leta to pe oza na prison pardon esila nanu toza biso nyonso na nzoto moko topesa fe confiance na baminganga na biso et surtout ke soki bazali kofutama na basala ya kitoko ekosala pe basala misala bango kitoko yango biso tobetisi bonda Sunga candidat na yo yangonde eza opération opposant Martin Fayulu a lancé il y a $1 soit 2500 francs congolais pour na permettre ye asala ba campagne na ye malamu. Commentaire lisusu ya Alain Dewa. Ndeko ya Congo boye bakena cadre ba élection ya le 20 décembre 2023 ba candidat nyonso ba komi ko se préparer pour basa la campagne kitoko. Mais na ba présidentielle bondi melanga ke opposant Martin Fayulu pour abattre la campagne kitoko avec impact et idéologie a lancé depuis mardi 10 octobre opération Tsangai poids avec $1 soit 2500 francs na mutu oyo alingi po asungaye
azwa fond ya kosala campagne électorale. Kaka na occasion yango mwana mboka Fayulu asengi na population ba exiger na ba candidat président de la République ya koloba clairement ba programme na bango ndenge ezali po na ko résoudre ba problème oyo ezala mboka na place ya ko kabola bambongo oyo bayibi. La cadre rappel bondi belanga ke Martin Fayulu aza jusque là na tournée na Grand Bandundu na cadre redynamisation ya ba base na ye et surtout que ba élection est commis peine. Azape na programme ya kokota la Congo central espace Grand Kasai pe na est ya mboka avant azongela bango lisusu na bango ga ba campagne électorale oyo ekobana novembre. Biso mbonda ekolo tolandi maloba Martin Fayulu oyo asengi la population bachaye poids baatele ba $1 to 2500 fois pour et permettre na que ba campagne électorale na ye eleka kitoko yango biso pe tobeteli kaka mbonda ba déplacé ya ba conflit communautaire lengola na mbole na province ya Tiopo ba betisi mbonda ya souffrance oyo baza nango po jusque là nanu bazwa nanu lisungite tolanda élément oyo. Mwana Congo kaka ndenge toyebisaka bino na ba édition na biso eleka likambo ya conflit communautaire ya bambole na balengola kuna na province ya Chopo et surtout que ekoma kama be makasi pe batu biso sukutu bakufa na masolo yango. Mais lelo bandimela ngai ke ba déplacer conflit communautaire wana baza ko vivre na ba condition moko ya mabe makasi donc baza kozanga nyonso bazwa mo chance ya kolala kaka la paroisse catholique Sainte-Thérèse oyo eza na commune ya Lubanga. Na mbonda na bango oyo baza kobeta balobi ke ata eloko moko te baza nango pe baza exposé na ba maladie mingi oyo eza lié na absence ya prise en charge. Jean Bekapa oyo azali porte-parole ya ba déplacé wana ya Lubunga aza ko alerter baka ba malnutrition et pas ya bana pe alobi ke baza kozwa ata aide moko te depuis mois de février 2023. Baleli makasi balobi ke batu nyonso babosala bango baza kozanga ata mwa mbongo oyo ekosalake bazwa ata moyen ko vivre. Bondi belanga ke à part Sainte-Marthe ba déplacer mususu baza na kalukusa pe na ba église misusu babeti simbonda ya SOS et pas ya ba humanitaire ba société civile na ba ONG pe na mbutu nyonso oyo ayebi ki akokozala moyen ayeba ko assister bango moralement, matériellement pe financièrement. Awa tosengi na baye bazala mitema malamu. En tout cas pardon bota la bandeko oyo bazala province ya Chopo mingi baye bazala ba problème ba conflit communautaire ya bambole na balengola po ba condition de vie na bango eza vraiment trop critique ki na ndenge moko ya mabe makasi. Awa vraiment tobetika ka mbonda ba oyo ba besala ko sunga bosunga bango. L'homme de la télécommande, la télévision Mwanamboka Binyongo Kibangala Omar akendeki kosolola yena ba leader ya ba base na ye ya funa pona kostali sabango lolenge nini esengeli ba milenge la pona maponami ya décembre 2023 tolanda elema ya Wilfried Samba. Babengaka ye l'homme de la télécommande de la télévision yenani Binyongo Kibangala Omar oyo azali président fondateur ya fondation Omar Binyongo Fob na Mukuse peye azali moko ya ba cadre ya parti politique Biso Peuple organisaki rencontre moko yena ba leader nyonso ya ba selili ya funa pona kosolola na tina likambo oyo etali maponami ya décembre 2023 rencontre oyo esalemaki na commune ya Bandalungwa na province ya Kinshasa capitale ya RDC au cours ya masolo mwana mboka Omar Binyongo atalisaki na ba leader na ye alobike esengeli na bango bazala toujours soudé bazala toujours elongo parce que maponami oyo ekosalema avec un partenaire idéologie tellement que masolo yango elekaki avec un partenaire idéologie avec ambiance moko très chaleureux boyo kabino moko ndenge Binyongo Kibangala Omar ndenge ye abetisaki mbonda liboso ya kamera ya magazine Bonda Ekolo. Mwana mboka tozalaki na bilenge to ba leader ya chaque cellule na biso o tozali kosala elongo na bango ezalaki mot d'ordre oyo ya ko se préparer na bitumba oyo ezali liboso na biso. Voilà pourquoi tozalaki biso banso toponaki commune oyo tokoki kosolola ezalaki bandala séparé bisote politique et séparé bisote ya yamboto za la bomoko makambo yako simba lichette ezalate makambo oyo yako bunda ezalate tozala vraiment bomoko tolakisa d'abord bolingo entre biso
mapona mi ekoleka me tokotikala lisusu kaka bilenge na kati ya funa. Boyende ezalaka, boyende leader ya solo esengeli azala. Esengeli na leader azalaka toujours ndinga na population na yepo na koyeba nini population wana alingi. Na yango tokosenga kaka na ba leader nyonso bo ambwate bapa ya mwana mboka Omar Binyongo Kibangala oyo azana souci ya développement ya population na ye. Esengeli na bino boyo kaka population pe bozalaka toujours na bango parce que bino boza ba leader o bango baza kotalela. Yango biso awa na magazine Mbonda Ekolo baleki ya Yezu to beteli kaka mbonda ya makasi po ya boye etikala kosala mate pe ye aza leader ya solo eyokani olingi basaela yo reportage ya kafu ya mariage na yo to pe ya événement na yo ya ndenge na ndenge benga Mbonda Ekolo agence po bango bazo sala musala avec professionnalisme. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda Ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda Ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda Ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097. Na Mbonda Ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme eyokanio. Ba FARDC musala kitoko bauti ko récupérer 3 otages na Beni oyo ba terroriste ya Adolf balevaki. Tolanda commentaire ya Alain Dewa. Ndeko ya Congo boyebake FARDC aza kosala musala na kitoko na partie est ya République démocratique du Congo kaka pola koluka kimia ekota ya koyeba ezake porte-parole ya opération Sokola un grand nord mwana mboka capitaine Anthony Mwalusha Yimbombo auti kobetisa mbondake FARDC auti ko libéré na butu ya mardi 10 octobre 2023 3 personnes oyo bazalaki kidnappé et pa ya ba terroriste ADF na territoire ya Beni kuna na Nord Kivu. Batu wana bazalaki enlevé na groupe ya ba djihadiste na zela ya Kawa Mabunya. Bazalaki na voiture oyo ba terroriste wana batumbaki yango moto. Na nyonso bondimelanga ke officier militaire FARDC aza ko rassurer ke ba soldat na biso FARDC baza ko continuer ko sala musala kitoko ya koluka ko silisa ba civique wana ADF ATM oyo babata na partie est ya Eringeti. Nyonso oyo esalemi après récupération ya vallée ya Mwalika na secteur Rwenzori na ba FARDC. Biso Mbonda Ekolo to beteli FARDC maboko peto fuli bango mokakosa po basala musala kitoko. Yo mutu olotaka poto olingi okende na mikili yaka awa na quick travel visa po kuna baza kopesa ba visa na ba ticket moko na ta moko réel. Ndeko mwasi ndeko mobali mwana Congo onyokwami ya tro na likambo oyo etali ko voyager na mikili ya poto. Quick travel visa eye po na kopesa solution na ba problème na bino po boleli mingi pe bonyokwami ya tro. Yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba yaka na lombango awa na quick travel visa oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide. Bandeko na oyo etali visa d'études, visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, tope visa pona ba soins médicaux na yo, adresse eza kaka moko
Quick Travel Visa po awa nyonso ezosalema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te na likambo oyo etali billet d'avion komona na yo kutu pasi te. Quick Travel Visa ezali wana po na vente ya babillet na prix moko ya kitoko. Les Congolais, Kinois, c'est pas Iwa Bouzouani. Pour ça, la confiance na Quick Travel Visa, partenaire sur la bio, na où est le voyage. La visa ya Ouezo Bima, la visa ya Canada, la visa ya Afrique du Sud, la visa ya Cuba, bref, la visa ya Mokili Mobima, tout ça limité. Pour conseiller la ligne assistance, côté prise en charge et qualité. Soki olingi ba rêve na yo ekoma réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko, yaka awa na Quick Travel Visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa na talo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion. Boko tunanga soki bazwami wapi Quick Travel Visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba, référence arrêt Betani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil. Tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede. Na Quick Travel Visa babetela yo lisolo te yaka omona o vivre réalité. Na Quick Travel Visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. Population ya secteur Mawanga na territoire ya Kasongolunda na province ya Kwango baza kolela pasi ya Wenze. Benjamin Kilunga azalaki kuna. Mwana Kongo botala bisika oyo tozali bamandala na ebele boye mingi bokoluka boye basoki tozali wapi boye bake tozali na secteur ya Mawanga na territoire ya Kasongolunda kuna na province ya Kwango. Botala bandeko oyo bamama ebele ndenge batali biloko na bango na se batekaka kaka babele boye po awa Wenze ezalaka te ekoma kosala pasi kocha biloko na mabele nyonso oyo eza kosala ke bosoto bokono ekota kati na nzoto ya bato yango liboso ya kamera ya mbonda ekolo tango etambolaki tourne mulayi kuna province ya Kwango mingi na territoire Kasongolunda awa na secteur Mawanga bino moko boyoka ndenge nini babetisi mbonda na pasi tozoluka ka lisumu basala biso Wenze mai tozana mai te nzela pasi donc makambo nyonso pasi nani mutu akosunga biso vraiment tozoluka nde mutu akosunga biso toli papa tala nde tozoteka Wenze nyonso ozomona kaka yango kaka ozomona Wenze kitoko te tozana mai te banzela pe kobeba toto tozati na posa lisuni Mawanga eza kobeba mutu akosunga biso azate toana posa batongela biso Wenze tala Wenze tozoteka biso ba mama tozana bana bazotanga toza kaka na posa yeloko mususu te batongela biso kaka Wenze tozana posa kaka ya Wenze tozoteka na sia mandalala awa tokosenga na ba autorité mingi banatif ya Kwango pe ya territoire ya Kasongolunda pe bandeko ya secteur Mawanga boza ebele awa Kinshasa boza kozwa misolo ya ndenge na ndenge botalaka be rétroviseur boye bandeko obotika bakoma kolela la pasi na bakombo la bino et surtout que bataka ba elika bipala bino bozala te bamoma ba campagne ka bosunga bango mengonga pe ngoyo bozala bango weza kitoko ekosala bango be kitoko bakosibela mingi kolela po susi na bango kaka eza Wenze yango biso tobeti simbonda. Olingi okoma cameraman moko professionnel olingi oyeba ndenge nini basalaka ba montage vidéo yaka na centre de formation média indépendant Sefomina Mukuse pokuna ba professionnel nde bazoko pesa coupe okoyeba musala kitoko. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants.
Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Mbonda Ekolo Oezali, magazine d'actualité, eza ko benga na ba leader nyonso boya ko présenter ba vision na bino pour que population alanda bino. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine Bonda ya Ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye. Yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine Bonda ya Ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basije nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pe o batana makanisi kimutema mabete. Batu mususu kala kimutema mabe ya longwanga na ya wana. Me bato batana miso baomona Congo ezoke na ndenge mususu. Ele na limité na mumbele un peu partout. Donc naso continuer lisusu nasuki wana te. To se sentir à l'aise na kati ya changu na biso. Ok, merci beaucoup. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe ba leader oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que bo exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. École Sumbu na Makala ekoma abandonné pe ekoma refuge ya bakuluna na ba policier pona konyoko la ba paisible citoyen congolais. Tolanda reportage oyo. Ndeko ya Congo, botala école oyo, boko kama boye bake, ezali école moko conventionné, mais yako kama ekoma na état moko ya mabema kasi, oyo lele oyo, ekoma esika bakuluna, na ba policier, bakoma ko bata makaka pona ko déranger ba paisible citoyen oyo bazali kotambola kotoyo. Boye bake école oyo, ebimiza batu ya ndenge na ndenge, entre autres ba cadre, ba ministre, pe batu ya ndenge na ndenge, mais botala production école ekoma nango vraiment abandonné, ekoma kosala pasi po population aleka kotoyo okomona muke, bakuluna ba machette ba bimelie, soki orate bakuluna, yeba ke ba policier bakokanga indosama boye osali eloko moko te. École Sumbu oyo na Makala ekomi kosala pasi population tango bamonaki caméra na biso bino moko boyo kadeka nini babetsaki mbonda. Mais toza na posa ya kobongisa ekolo oyo po biso kote boyo tozonyokwa malikola ekolo mayezo kote la biso na ekolo oyo ekolo ekoma ya bakulu na moye tovanda kimia ezate tozovanda kimia te likolo ya tiumbu bakuluna na kata tiumbu oyo moye bolala ezate baya kobongisela biso ekolo oyo pe po tozala bien. Ba année école et bandino et bangote pour même ngapi na tanga à première. Donc non et banete mais c'est important ba ka ko bon sabaton et école o yango ndem tie ke ba inondation nyo so isa na sebo
awa tokosenga na l'état congolais yeba ke ata tozali koluka programme de développement local ya 57 territoire ekosalisa baekole ya ndenge na ndenge totala mpe baekole oyo ya kala tobongisa yango mpo yango mpe ekopermettre éducation eleka kitoko yango biso tobetisi kaka mbonda. Na sport boyebake officiellement CHAN 2024 soki idéologie nango eleki kitoko na CHAN 2027 nyonso ekosalema na Kenya. Mone Congo bondimela ngai ke officiellement CAF a aussi désigné pays organisateur ya ba édition ya CHAN oyo eza prévu na 2024 pe Coupe d'Afrique des Nations CAN 2027. Boyebake Kenya nde azui masolo wana avec impact pe idéologie. Annonce eselema kipo nyonso ebeta makula kitoko. Mingi bakoluka baeba pona nini ba compétition nyonso bibale ekobeta na Kenya. Réponse eza boye. CAF andimi CHAN ebeta makuna na cadre ya contester ba installation sportive na ba infrastructure ba hôtellerie ya mboka wana po Kenya eza pays moko nandu ba mesala te ko organiser ba compétition ya CAF eza test moko ya munene oyo soki ba resi yango kitoko kompe baza désigné pe organisateur wana Kenya 2027 ekobeta bakaka wana toyebi ke etikali kaka 3 ans donc Kenya aza obligé ya kosala musala kitoko po masolo etikala na maboko na ye dossier oyo eza vraiment à suivre yango biso tobeteli kaka mbonda. Caricature ya mokolo ya lelo koko ntiri abeteli biso lisolo nini tolanda lisolo oyo ensemble na Ingrid Mateta. Bandeko ya Congo boyebake bibota bota bandeko la biso ya basi ekoma kosala soni okomona abota bana mibale misatu la tata pe akoma kosundola bana epa mama na bango po mama na bango azaka charge ye moko mwana mwasi kaka mutambola pipa muke kobiba akipaka lisusu bana te toyebaka te babotaka mpona nini yango boyoka sagesse ya caricature lelo lokola azokende ambiance kasi mwana abandi kolela tala Melissa ndenge atomboki kokamwa yango nini yangoko nakomi esclave po na bota yo longwa kuna tia ngai à l'aise esalisama komona ndenge Melissa abota bibota bota koma kosundela mwana zolela kasi ye enkipa kutu atombokeli mwana akanisi ke mwana komisa esclave abota ye ya boye esali mabe makasi tellement mwana azali kolela kaka mama Melissa pe akosi likambo yango boyoka bino moko boniko Melissa mwana azolela azali pe malade boye nini ko ezalaka boye te bongisa mama te mama na lembi nabima lisusu te likolo na ye malade soki akufa na ye ngai nabengisaka ye te akufa na ye kaka esali pasi Melissa abota mwana kasali kozwa soya mwana te ye kaka kobima toyebi te na kobima la pe riske pe akozwa lisusu zemi mususu yango le petit mikendo depa epa le ventiri yoka ndenge abetisi se te ventiri bafi ya lelo bakoma ndenge babotaka mpona nini le ventiri pe na ngambo na ye mwana Kongo yoka ndenge apesi sagesse na ye ezaleli mabe kasketi na tango oboti yeba pe kobokola bongo bana ya boye bapapa na bango bazaka wapi elenge bokola mwana na yo tokosenga kaka na bandeko basi yebaki tango bozwaka bazemi bozwaka bota bana boyebaka pe kozwa so ya bana na po bana na nde bango nde Kongo ya lobi na yo ndeko mobali omesala kotia basi bazemi tala pe lelo facture basi ba dimio na ba $500 luka obala obota pe zwa encadrement ya bana na yo po Kongo ya lobi yango nde na bana oyo tozobotaka yango tobetika mbunda. Merci na bino nyonso parce que bozalaki ebele po na kolanda biso bo continuer na ko s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso Mbonda Ekolo officiel yango nde za seul moyen oyo bokoki ko soutenir biso kasi bo benga biso pe na ba numéro oyo eza affiché liboso ya ba poste téléviseur na bino po na kolekisa nyonso oyo ezali ya bino ba événement na bino ba page rose na bino to koyamba yango na esengo nyonso kasi bobo sana teke magazine Mbonda Ekolo eza ko fêter une année de plus to kokisi
une année toza kosenga na bino nyonso ba partenaire boyeba na ko soutenir biso pour que fête oyo eleka kitoko avec un partenaire idéologie na sima ya caméra ezalaki Wilfried Samba pe muta simbi réalisation na montage ya Igrid Mateta édition ya mokolo ya lelo et simba mina mpangi Rachidi kasi na bosanité le DG valable Alain Dewa ngana bino tokuta na mbala ya sima soki Yesu Kristo azongite bye bye.